Cher ami internet, na pesi mambo te bisika bozali bon en direct ya Flair Monde HD ya Dembo we moment ça mande fou azalara mort na Paris. Dembo mon na awa toza bon en plein Paris na casino toza liboso ya casino de Paris et siga oyo Fabregas a livré biso concert le 31 août oyo. Donc voilà, yango tozali awa na sima caméra toza na njusi kidoda babi. Bon séjour à Paris, tout ça la Pamela dit à match, donc joyeux anniversaire malgré notre temps, il y a Rosala la thème, mais quand même nous souhaiter yo joyeux anniversaire que du bonheur. Donc voilà, si on veut parler de Maestro Fabregas, abandi carrière na depuis 2006 et na Katia Wenge Musica Maison Mère et na 2015 à Longwaki Wenge Maison Mère pour la carrière solo nae. Donc sur tout ça la calcul déjà ça fait quelques années, ça fait 9 ans que Maestro Fabregas a en activité dans la carrière solo. Et par rapport à l'album, il y a 5 albums. 5 albums où il y a sali déjà, où il y a un succès. Et album, mon 6e album, il y a Cursis. Cursis, il y a un album, il y a un groupe. Oyo a salaki en opona orchestre nae na mususu oyo ezo ya sans compter ba concert o a livré biso en Afrique sans compter ma belé à celle à niveau Congo ana donc boyebi ba participation nae oyo yé a sali mais oyo kamusa biso par rapport ya communication ba chargé à communication ya Villa Nova ba chargé à marketing ya Villa Nova to commis déjà na to tigal na quelques jours de mois on a tout séparé dans concert mais jusqu'à présent tout le monde a silence absolu donc il y a des questions et ont se posent Maestro mais ça la recette la biso live chaque jour tous les jours dans la répétition show même si dans coulisses mais au monde a quand même moi extrêmement ya mukie moi foot moro ya préparation ya casino de Paris mais jusqu'à présent ça fait déjà un moment oyo toujours ali sous ba imagité toujours ali sous ba activité ya Villa Nova dernièrement à Paris si je ne me trompe pas et qui bongo les 11 oyo abeta ki match na la presse alors bit ya match wana ezala ki peut-être pour na presse et l'obelaye média et l'obelaye et ça les promotion présence na ye bomona ki bomona na extrait o ezawana na otela bino extrait wana bomona ndenge a livra ki ballon na presse moi je wana et ça qui biso quand même bien presse te komona un leader un artiste le rôle aye ko mikitisa ko beta ba na biso miso ezala komona bengi ma organiser match mais au mona ye aya raté to aye au mona avandi à côté mais ye quand même asala ki biso plaisir ya okota liboso à terrain malgré abeta ki na timing mingi te pour regarder moi souffle bobi ka ya linga obina mingi na podium to pour regarder moi taille par rapport à Casino de Paris ya ngwana ministre ki mukie mais quand même ça là qui sur le terrain nabiso alors bit ya organisation ya match wana to résultat vraiment oh na habité ce qui n'a pas na yé azela qui résultat moko en extravagance mais pour na biso pour la ngai et na sali analyse wana na monique bon to pc le meilleur oh ya pesa ki bisoté même si ayaki na match même si et c'est un to lobela mais quand même ozomona ba hésitation par rapport à tozaki attend au moins 20 chaînes oh ezalaki wana 20 personnes ont betaki na bango match wazaki na bango accompagner bango jusqu'à même na place soirée zalaki mais on a quand même certaines chaînes inde et quand même ninwana certaines chaînes inde et lobeli yango donc presse et sigawana bon mega pe ko bongsa mwanda parce que ce qui mutu aye vers bino bon pese pe quand même le meilleur na bino et ça la raté que car ndengo zo ki na snap wana et suki na snap non il faut quand même qu'on se rappelle moi temps ya lobela mutu ya salara analyse parce que analyse et suka raté que il faut mutu wana o yamba na plateau na yoto il faut za la pembeni na yo bo sala ba vidéo pour mona mutu wana o lobela tout fa futa mbongo alors le métier c'est un que et ça makambo ya mbongo te parce que mbongo eyaka au fur et à mesure toi tu travailles de mbongo eyaka parce que le travail là ils a raté que ba futura no musala salaire nde oyo sala musala non ba sala kana no musala mbongo e yakasima la presse place wana tout le monde ezaka ba artiste était mais tout le monde la communauté congolaise bazo senga biso to meka robongisa musala parce que particularité comme trop et si ka ba bengi yote yozokende et si ka ba yambi yote ozokende siko muto yo ayambi yo amikitisi ayeti na lupango na bino ayeti na ndaku na bino
boza incapable ya kosalela ye promotion boza incapable ya kolobela ye bozosotaka kaka bozosota dans lokola ayaki na match wana ekomi lundi botingi makambo ya match. Or l'actualité ya semaine ya les 12 à partir les 12 si les 31 faki ezala actualité ya Fabregas parce que toi na poto actualité ya Kinshasa na poto ko kokana te parce que poto il faut pesara oya ye Kinshasa il faut pesara biso oya bango parce que là neti boy na mona ke maestro ba jour zo kende ba musicien tozo ba switch te parce que to boy ba surprise et loko na sali yango émission on en salango par rapport à analyse na sali abeti match résultat malonga te promotion na moni Gina PMF abimi sortie médiatique nae ça ne correspond pas avec l'actualité aux hommes mabiso tina les 31 Yemoro Fabregas par rapport à ba image naie par rapport à ba biloko ndenge a publiera na ba page naie ezo correspondre te même si on serait là au maximum. Alors il faut repérer sa biso oyo kosenga ke to publier pour na batuba ya ebele quand même Casino de Paris ce n'est pas quelque chose ya mukie et ça n'a plus de 2000 places et ça n'a plus de 2000 places assises. Sikoyo ba concert ya boy na ba date ya boy ba mbongo ezokende réservation ba assurance mo ramutu wana et pe ça biso ba résultat ya boy non quand même la jour alio tonga to ya makelele staff ya Villanova na niveau ya Paris awa bazotia makelele de tozomona la team wata eza pona ko comparer te mais quand même na wenje mutu atekaka pilipili malgré swaka mais ozomona mutu atekaka pilipili ye paso belela pilipili yango yo eswaka mutu paso teka tomate alobi tomate yango yo et puis ça va soupe bien donc mutu na mutu faki abelela pona ko attirer mato ya ba congolais ko attirer mato ya communauté ko attirer pe mato ya ba mindele parce que concert sur les dans la Casino de Paris faut zandenge roga salaki roga abetela biso concert moko ya bien concert ozaki tout le monde était là en plus billets za lango moins cher avec 29 € aux na place na Casino de Paris ce qui on va bazoye baté à partir de 29 € aux na place awa na Casino de Paris 29 € c'est rien bon bon na ressemble la canette. Hein? Bon, que nous sommes la canette, au vandi, vous sommes la canette, au sommet moi formule, moi des formules, au bomingonga. C'est quoi? Na 29 €. Pourquoi pas au yenango awa, au sommet billet na yo, au lieu que nous remet la massangobité, na se faire plaisir. Hein? Na kino kenda sinete, na kin toza clair, na kino kenda sinete, au kenda siga morote, au tala théâtre, baboke, au tala encore à la TV. Mais awa, Fabregas Maestro, a pesibiso, chance ya romona, Villanova, à live, na concert. Obinara kaka yamado obinara bina gom dada sasika bimi o bazo chabo donc nada sasika obinara na TV sur une occasion en ngoma soit pesi biso le 31 août boya awa ebele au maximum. Moi je fais mon travail, ce n'est pas pour l'intérêt ya mbongo mais c'est mon travail parce que nous avons besoin batouata la page nanga bata la chaîne nanga ba commenter ba partager ba aimer. C'est ça vraiment Ozara désir pour l'anga. Na que image oyo et recolte c'est moi 2 3 abonnés, moi 10 abonnés, moi 10 personnes, moi coup de fil, moi carnet d'adresse, moi numéro ya sika et robakisama. Et ça l'a plaisir. Neti lelo. Na kana ko koeba na juice kidoda te, mais lelo oyo to sali moi partenariat na juice kidoda. Kala mingi te ba mo na kata Flairmont HD. Bo lo bakaka o demba sali mabe. Bomoni, Moussala et Zalaga Bongo. Moussala, ce n'est pas seulement de l'argent. Donc, pour la raison en actualité, il y a Maestro. Donc, voilà. Toujours continuer par rapport à Makambo Oyo, Ezo Lekana Oyo, Eza en suspense. Alors, par rapport à ma visa, par rapport à effectif, Banani Bakoya, Banani Barotikala. Est-ce que Christelle Oazaki na poto, retour naye, est-ce que Arozon a sur na poto, par rapport à dossier naye, point d'interrogation. Tozui mususu ya zonga kiwana est-ce que mutambonda ndenga zonga kiwana est-ce que arozonga lisusu awa na poto eza na suspense eza na deka oyo bato balobi ke c'est là ba source balobi to oyeba soki Fabregas azara mutema malamu to azara mutema mabe parce que soki deux personnes ba yete relaxa ke Fabregas mutu a fini bango to asali jeu pona bango ba zonga batikala après sortie médiatique ya Fabregas to ya bango ba musicien tozo yebate parce que ba musicien ngo pena bito so bazelara Fabregas ke no lukela bango ba journaliste po bango banda koloba to yebaraté et ça la soki mutalongwe ba beti désert to kimi nde akero sala ba émission mais ça yango mutasala ba émission te donc voilà tozo continuer toujours na liboso ya Casino de Paris. Alors le 27 oyo, le 27 kara oyo.
concert est le 31 août. Alors, le 27, Fabregas a invité, a convoqué presse pour la conférence de presse de 15h à 18h. Alors, suspense pesage sur place wana. Point d'interrogation, selon moi, hein, selon Demboemo, point d'interrogation. Pourquoi la veille à concert, il est à organiser conférence de presse? Et là, on est batami nasima wana. Est-ce que surprise exacte par rapport à Yamakambo et le cas qui n'est pas Félix Oazé quoi? Parce que jusqu'à présent, tous les autres switch favorable était par rapport à Villanova. Au benga boyote, tous autres diffusé par information té. Ote boyote. Tout autant la peine à ma page, to megata oyi moi idée pour fondre la personne tout le que ma voyage ou barota la barozalabo. Tous autres moi surtout eza en suspense. Alors pourquoi conférence de presse le 27? So que la page n'est pas au mona. Il y a une peine à Tchelibino invitation wana oyo à convoquer. Attends combo mutute. Abengi pe mutu na téléphone te. Achango wana oya Monique aza disponible à cause la disponible abengi na numéro eza wana soit abengi à komeli bango na mail pour reconfirmer présence. Mais hormis en wana information mususu pour la Villanova et Zate. Donc voilà. Oyo c'est qui vraiment na ebisa bino na poko lelo. Vraiment par rapport à Casino de Paris. Oh, il y a place Casino de Paris, exact. Casino de Paris, il y a un musikate, il y a un métro La Blanche. Métro La Blanche, il y a un métro 2. Si je ne me trompe pas, il y a un métro 2, soit au Kitina Pigalle, soit au Kitina La Blanche. À partir de La Blanche, on a bis 74, euro Kitisa na Bruyère. Et ça, on a aussi au Bungate, au Tambula, dépa, si au Saint-Nini, au Komi. Donc, il y a des à Paris, donc référence à Moulin Rouge. Si on communique à Moulin Rouge, il y a des casino. Moulin Rouge, vous voyez, côté. Moulin Rouge, alors, pas quand tu vas mindele. Parce que, ça, on a dit que Moulin Rouge, après ça, on va mindele. Le roi Linga, les arabes vulgaires, il y a donc, Moulin Rouge, il n'y a pas quand tu vas, il y a mindele. Donc voilà, et si la mindele va ça la ramamno bongo surtout wana marambo les gars pas du mayango les gars na Moulin Rouge. Donc wambote na lila motema ya cap on a Besancourt et là l'autre de ma grande sœur chérie Kabibi wa lo motema ya maître Trésor Tendake. Donc voilà, bambote na ba la matetenio surtout au à Paris ya Kinshasa te parce que toi na poto. Donc mututo na zo boaka au moi na Barumbu, moi na Njili ya poto. Au moi na Kingasani ya poto. Mwana ya Segebanza na poto, mwana Mombele ya poto, mwana Gitambo ya poto, hein? Vela Rabaro qui solokele mwana Gitambo ya poto. Vela ngat peleta fumu mwana Gitambo ya poto. Donc, tozi Guy Massamba, le directeur Guy Massamba, mwana ya Angola ya poto. Tozi Rocky Massamba, le millionnaire d'Angola, mwana Angola ya poto. Donc tout le monde dans la boire face à la poto. Pour ya Gishasa, na yebike, ce qui na boire kyo, ngamo kam na china méga poto l'émission. Donc si continue na ngoza gani. C'est que fona boka kaka batu ya poto. Dans la bosanité Aline Le Bogard na Canada. Bambote siko zali partager émission, s'abonner, puis faut partager l'émission parce que boka boso na 5 bon opé sangate. Donc moi déjà na gagner vie na bien, na sala ngesiga bien. Donc voilà. Donc yo musala le zaka ke so abwaki yo, au s'abonner, au partager, au check commentaire, au MP. Ya onde motivanga ke so na sala zo émission mususu. Au moins na boki avec facilité. Siko ozo s'abonner te. Ozo partager te. Si on a la boka, le roi de Francis Mundabi. O sengi libanga ba boaki yo. O telle émission, o ki ozo émission mutagishasa otie. Est-ce que va ça la rabongo vraiment? Est-ce que mbala simanga na ozo courage au boka yo? Mais non, to so la bongo te laboratoire niati, bambote siko zali. Velanga ali Tokyo bambote siko zali e boy belé hein. Bon là tellement ébélé. Mais na osu ça na Bruno Makita, les grands cas. Donc voilà, les grands frères ouais respectera batunia surtout. Donc voilà, tout ce qui wana na jogo latéral Edvika Bongwana fils à maman et sika manzamba la. Donc sika mutema langela la et pas jogo latéral. Bon s'abonner massivement la carte Flairmont acheter, bon vous allez décider tout kutadi bon pona balasima. Merci à toi Pamela Dizamach, merci à toi Josie. Donc voilà Kidoda, tout kutadi bon pona balasima. Merci beaucoup. Para
Thank you.